peut le roi car nous peu personnel mais puis on attend mon mutani ngata mon cortège tombe sur ya belle va la nini belle vina ni boy ça comprend belle vie abandaki non la $100 200 300 akepe tourner ya major mbongo pe bi muke akepe mususu ba mele pe mbongo pe batu mususu be ba anoko raisonner lobi nenenge ko sala batu mususu o le ba lelo bango pe bando sima mukele ba neso bandaka mutu mota la la mga ba mbe wa $10,000 $20,000 non na ndimité biso to la personne to uti na personne to ken deuxième responsabilité biso troisième responsabilité ça ayemba tanje ma king kestet ayemi nzemo na yemoka héritier king kestet atikelo yema nzembo wana te mais pour ne pas bien nzema king kestet et ça style de jet qu'est-ce que maman belle vie candine la belle a créé style de et puis que show na décor ba pesa raboya papa ale na maman top ba pesa raboya style de jeu na to maman benga monotonie ça monotonie c'est style de jeu papa Serge na Milo ba beta déjà tongo na maman Milo de ba pesa na papa Serge ba c'est ce que face à ni il veut mona batazana hypocrite ce qui biso za hypocrite mais ce qui yako sala te c'est que ba lukino kimia te voilà ce qui mutaluka kimia fo oya ba moyen nyoso ko pesa kimia voilà oh lelo biso na bandeko na biso ndeti ya Rwanda to into luka ndeti kimia faut te mona pas mal de choses nanu lokola bango ne ba bomaka biso ba congolais bango faut banana ko sa démarche wana voilà il y a tété définition ya monotonie est-ce qu'il y a bien non c'est qu'il y a définition monotonie te pour ce to kena ba groupe na so to jouaka voilà to chaka ka ata to kena groupe ta mundweri molimo ne pe malakimia combien de fois jouer moi stambal na fanta OK to benga monotonie et sobe combien de fois jouer pembe no me voilà bazaka moi musala ya banda banda na tela ta ba 7 films mon musala o me ce film na ça monotonie voilà ye mo bandi no liboso déjà alongoli hypocrisie alongoli hypocrisie pour déjà tout le monde ya no lobi ngai esi na tala atala maman na bango na TV aoloba na mona ba producteur ba futa rabatu belle vie kandi na ebité après ça mutu monga 2 films 3 films 4 films avant maman belle vie kandi ba l'équipe ba s'excuser pour biso na part na biso na mona mutu ko s'excuser zate auto finga raté oh biso ko ba recadrage toi ko sala ba analyse toi ko finga te mais ceux qui ba monique faut kimia zala mais kimia makasi fait mutu pesa ngo. Voilà, mbote na baïban so basili baku ya kolanda biso na arti final to sala mosala esika bato basaka mosala ya kitoko batiaka kaka obe mokolo to o s'abonner o partager yango nde esala force ya chaîne na biso arti final ezanga ya bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise et lelo vraiment tozali awa et à toute la grande communauté de la famille Libota on est là parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses et biso tokana maloba ya koloba parce que tu as quoi défendre moto oyo azali na ba valeur qui est madame Bellevie oyo azako séjourner na mboka ya mindele kuna et makambunyo sezali kitoko na kitoko et atiki biso nzala teo atiki biso na ba film atiki biso libomu ya kotonda kimana lomba go kendo kotala film na biso discrédit et na mokoloto ya maman Bellevie a komela biso ba film oyo et tikalaka et de génération en génération image kitoko barter batrice ba jouer kitoko donc problème ezate parce que ye mutaye ko tombola lisusu culture na biso ya ko valoriser lisusu art na biso maman Bellevie to tiaka e obena lo sambo nzamba lola abatela abakisela lisusu ya ebele et un grand merci aussi à Yawili Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial mécène na kobe moko et lelo nazali na artiste monene ya mboka na biso ye nani na kombo ya Sans Menteur président Sans Menteur et to mega peu ko solo na ye pourquoi ça la choix ya ko défendre maman Bellevie quand dit azali na ba valeur et après lui ya jani to mona bato ba oyaka ba analyse et sala manto la lito la muki to moni malo swaleki alobi ye pe fazo mona na ya zo mbongo o ye pa botaka na ya jani to ye bate oh sala be comédie ou bien e ya solo toko nimbola yango awa na émission na biso et toko beta lisusu ba actualité parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses actualité et benga biso Montréal da juste que yili loba moko
fungola nga etando ikena ngai président sans monteur boni basango na yo boni makambo awa en tout cas ça évolue comment? Ouais, dans les gens mbote na Samiga Amba, mbote na famille bote partout dans le monde, communauté famille bote mobimba. Donc déjà maman Belvi Kandi depuis Mikela Poto, mbote na la maman chérie à moi si, bah tout dans au beau message côté la biso to kota ka 5 to 5 avec nos permissions. Donc déjà mbote na bino biso ba noko na bino to za pour nous défendre toujours ba valeur. Donc déjà ba ça on a part na ngamo sa monter jour et nuit. Donc déjà ils a facilité groupe 7 ans to 8 ans déjà. 7 ans, ok, 8 ans. Ok, déjà 8 ans dans le groupe. Depuis la longue félicitations. Ouais, merci. Donc déjà tout suite on va bien rabiso, ba critique. Pardon, longa pas papa Mundweri, paix à son âme, era Koufi. Avant Koufi déjà dans la longue. OK. Après une année de voilà. Donc déjà le auto beta solo, ndenge ba tu ba benga nga e mo ba komela nga na bisa bande kwana. Attends le bilanga par exemple moi na musala Belvi, muka la Belvi. Mais ça là nga bientôt na vendre mon fils ça legi na te famille benga warion. Voilà. Mais ça patron na biso artiste et comédien. OK. Munta legi biso artiste et comédien. Ndenge ba to lobara asa patron artiste et comédien legi artiste et comédien sur mbongo. Parce que patron artiste et comédien na vendre na moni l'équipe na la TV à défendre Fali. Alors big asa warion. Ce qui fallait artiste asa artiste est ce que maman Belvi Kandi zanan. Voilà. Nicolo na ngokutu maman Belvi Kandi asa productrice. Asa na label. Déjà différent na muto asa artiste est simple. Voilà. Donc déjà c'est normal il faut te défendre des valeurs. Biso to yaka na ngabo moto ko to ba bazali ba se comporter bien té. Donc déjà ndenge no so ba robenga sa monteur na za président groupe. Groupe les kana 4 chaînes na les kana top modèle, na les kana Biso TV, na les kana 24 télévision, na les kana metteur de comédie vidéo en bas télévision. Donc déjà ceux qui chaque jour nous ont évolué. Kolobe la maman Belvi européenne sanga te na sala maman na salaka. Et rebo sanga na kende tournage te et rekim sanga répétition te. Pour venir mardi na tourna raté pour na kende répétition. Déjà normal tout ça pour nous défendre ba valeur maman Belvi Kandi. Voilà. Et là on y salaka yo la lo la mukelobi ngai sa monteur na ko défendre maman Belvi Kandi. Donc en bas tout le baboye. Voilà. Mutu mo basala bolamu ebele mais batu ba olobela ye mabe mingi ke bolamu. Voilà. Ce que ça peut biso mso fena ndako botala be te ba ko sa bolamu mo so pe na mutu ezali. Te photo réfléchir pe bolamu ne pe ezali. Voilà. Ce que bien nga zala batu mingi ba finga mama Belvi Kandi so landi na histoire na bango bazala na pembe na ye ba bénéficier pe mo impise pas na ye ya muketo baliaka ya komela pe ba melaka mais lelo ba komo ko finga. Au moins biso le bato so ba olobe ko changer maloba na ko tikala ko changer maloba te na za no kwa famille bota. Le ko empêcher nga la changer le bezate. Na vandi mama Belvi Kandi asele bande ko musu ba bolamu nga na ndolo ba seki ba yebani ba sololaka ba kutanaka. Mais ce que mukolo comme na tour na ngamoko na ki envers ye tanga selinga bolamu ce que na raisonner na moi so to vandane déjà wapi to sola ne wapi place ni to passer na ta journée. Voilà. Donc déjà la mon ngote mais alobi na ngai sa moto aux artistes et le no se za nga Belvi Kandi bino ba artiste ba ko bénéficier pour na mbongo te. Voilà. Donc déjà quelque part muta bon bolamu ezali ce qu'on a fait na moni ba finga muta bongo mais Belvi Kandi ba legi ba ndo finga funga pena na défendre ba valeur. Voilà. Donc on est ça bon na za défenseur famille bota ici finalement matata bordi pour na maman Belvi Kandi na ko matango pour bolamu na nzoto na ezali. Voilà. Maman Belvi a comme la biso ba film yo a scénariste et avec son écriture du jour au jour maman elle ne cesse pas à yakokomela biso ba film ya kitoko pe ba film ne so taliango au mona izalaka vraiment différent inspiration wana ito que scénariste ezaka iné bota maranango be boya ka kozango na bonya na mokili oyo. Déjà inspiration mutunyo so bota manango. Voilà. Mais yo ko bota man inspiration, emso inspiration no ezali ya lo bama bien ko pesa des exemples. Tout monde ndo na so musique ndo. A ko créer mutu kombo. A ko do so ka le ka lo ba ko comprendre mutu. So ko fingo mo na ke ma finga ne do pesa ngo. Donc déjà ma muso za iné. Donc le gars au vent so conseiller article lo changer te. Et ça mutu musu nza ma pesa inspiration kaka yo sa banzem. Mais emso voix ko yemba boezate. Na ko se le texte. Au moins bien so bandi chérie nanga na lingo na bolingo sincère boy donc ça ko botama maman Belvi Kandi nde to comment ba film ezana fo o botama na ngona donc déjà ba tubele bazala ba scénariste na bomwana mais am suko zanga pe mayele o arrivera tant ba bokola biso nyonso to ibana miketo kola
ezala komona mwana moko abeta film dessiner sur papa na maman balali o bana balali na chambre na bango afase na tongo papa ki musala na musala bafuti mbongo akena supermarché de supermarché mwana na pas la scène o ça le savoir et pas mundele bana bongo déjà bankada bango biso pena to mona bana pe bongo abeti pe liso balinga bavandi bayoka ye abeta lisolo ada scénariste de 5 encadré parce que maman Belvi kandi asa scénariste ya kobotama ce qu'on a encadré mana ba classe atangi yango sala kake et facilité écriture na ye parce que écriture a mutatangi na mutatangi te ata boza ba scénariste mais différence nango ezala na temps ba contenu ba on pesa batu na ndako yo mona ba film mususu makila na ngai mwana mama si je savais bazaka limité pour ba ko panza te papa ka bagage parce que tonga fa na te pe na bo mona discrédit master voilà sous le drapeau, suprématie, torgnole. Ce que l'on a déjà pour autre titre, faut opendre titre, c'est une dissertation. Très bien, introduction, développement. Mais c'est une dissertation. Donc titre pamba, dès la maman scénariste en Nengaza, pas un scénariste. Si on a dit ah, donc on a filmé le titre, on a titre filmé les torgnoles. Donc déjà on a d'ailleurs besoin de que dans la recherche, au cas torgnole les anini, appendi torgnole on est sous les drapeaux. Est-ce que vous comprenez? Ma Belvi quand dit lelo, ne Saint-Théo a bien lelo, a bien ça monter yo le bagage Belvi l'équipe de nous comme film Saint-Théo. Na lobby te que Belvi l'équipe de nous comme film. Mais parmi ba comment est belé na mboka na biso, le quoi Belvi quand dit non na monaté. Voilà. Pour presque chaque jour na mona chaque épisode la sika na chaîne na e o yemoka koma. Na lobby te kaliki mundweri, na lobby te kaliki batu nyonso. Mais parmi ba comme belé na film na biso no tchelo quoi na lo lenge na lo lenge akomela. Pour biso to outil déjà moi na maman soki nini si je savais donc on a que mutu a ko panzate donc mais déjà le lo mona niveau ba titre na ba film Mamba Belvi akandi au sala parce que heureusement moi ça bon ce film aussi a ça film mususu ce qu'on est style a ça film mususu mais le compteur au mona ba vena biso ba lule ba comment peut film mais ce qui peut na go aussi mona ba 2 semaines ba rediffuser épisode moko 2 semaines on a ce que so tonga pas Belvi kandi c'est que ça me soit côté deuxième film. OK. Voilà. Donc, mais 2 semaines au groupe Simba, de Lula Komara, les épisodes m'ont rediffusé. Et pas Maman Belvi, quand nous avons 2 semaines, nous avons un film où est 8, abandonné film, c'est facile. Voilà. Et là, on peut ça la rakemoto à apprendre écriture, mais oh yé baka kate que na oh yé kola kokoma mais non yé baka kate kokoma film ko ça la casting ko diriger film. Ka yongo tolo ba le faisait net c'est ça qu'on a faut bota manango. So bota manango tato fox ya mutu muso ba ngambo fona mo sala banzima go fana pa ndiko kokoma moko sa nzembo te. Atoza mayele. Donc, si on a dit que on a fait comme scénariste, on a fait comme scénario. Ouais, on a fait un scénario, mais on dirige un kanga. On a fait un scénario, on a dissertation, on a classé sur la dissertation. On a fait un titre, on a créé l'ango, on a expliqué au pango. On a expliqué le scénario. Mais ce que télémisa, on a expliqué ce que mambo commis on a expliqué au bateau, bateau basalango et comme histoire vraie. Ce que place est kango yango. Donc on maintenir la scène ezaka tege, so za scénario so commune o kaka, apondo yebi. Ce que diriger. Au moins maman de tellement. Metteur en scène. Tous en metteur en scène, tous en scénariste, metteur en scène aza muto a appelé sa rôle. Voilà. Donc scénariste ça muto comme un scénario. Surtout qu'on commet scénario faut appeler na capacité à défendre le scénario na wana. Ba retourner film nous en ba film nous ali histoire nous a torgnol les aboy na inde na komaki papa Alain na Gosho baza papa na mwana na contenu na bango mwana nani bodo o expliquer ba tout mambo comme avant ba tout ba tourner ngo et kaka te ba ko tourner faut expliquer ba tout contenu histoire et on mona moto pas comme histoire ba c'est une conférence de presse avant tournage. Donc déjà c'est normal maman Belvi kandi a mérité ba flair a mérité ba flair et ça facilité biso comme un film et ça facilité. Et le langage est comme il changer, tu es qui bato mosusu na mafinga aleki a remercier bato ba fingela kae bato et le to comme au monde comme kokoma kimia to tombola cinéma congolaise na biso changement wana parce que tout le monde a maman Belvi de marche ou à sali il y a mosala ya makasi tout le monde qui est parti mokonde bande ko tout fait théâtre. Donc déjà le loto loba ba tout ce ba ba finga rat ba ça na ngambo nan to ebi bango na ba kombo na bango ba finga ba tu makasi na internet ba ça na ngambo nan afa lo bagé aluka kimia kimia makasi fa pesa wana na ngambo na ye to mona bana kimia makasi fa pesa wana na ngambo na ye to vandi pena bo to moni ba reza leki asengi maman Belvi kandi pardon
tobi ah bato baluki kimia to mo bena to lali to la muki tendance bena habiter maman Belvi kandi limisa ngala ba proposer na tena na kombo na yo mais vrai parler bo so yuton yo luka kimia yebsanga lelo nga nazana lupango nga na bana na ngai na bana ebele yo pona lupango na bana ebele donc entata to ba voisin donc biso na minoto misala ko sona quartier ba biki lupango na lupango ba yoka na raté parce que papa lupango to maman lupango na bima bitenga na posa ya ranking te mama yebisa bana na yo ngala bino to nyito fanda kimia na quartier batakate ba sipe to luki kimia mais lokola sko bana no mutu babanda mama ko finga bango babanda ba problème faut mona bana bana ba pena maman to limbisa nga pena finga ka oza mama moboti limbisa donc déjà démarche be ba ko sala faut to mona bana ba to ba kana sima na yo ba finga mama Belvi kandi ba leki ba s'excuser po biso na part na biso na mona mutu ko s'excuser zate po to finga raté biso ko ba recadrage to ko sala ba analyse to ko finga te mais ceux qui bango ba monique faut kimia ezala mais kimia makasi fait mutu apesa ngoto ye mo ba ndino liboso déjà alongoli hypocrisie alongoli hypocrisie pour déjà ngai tout le monde ya na lobi ngai esi na tala atala maman na bango na TV aoloba na mona ba producteur ba futaka bato Belvi kandi na ebité apesa mutu monga 2 films 3 films 4 films avant wana no ya sali chaîne to na maman Belvi kandi bandi ba chaîne wana maman no libande abi mutu apesa mutu monga 2 films 3 films de bongo ça na risque mutu ko kima même voilà mais après quelque temps abaluki donc déjà mutu ngana le pesa no monga ba 2 films 3 films en avance a comme hypocrite envers bino. Et ça normalement qu'on fout pour l'hypocrisie. Voilà, non non. Donc déjà c'est que yo mono o banana ko longola ma muno so ba legi na TV mamna so na ba proposer na tena ma bena comme Belvi kandi Belvi mona batazana hypocrite. Voilà. Ce qui biso za hypocrite. Mais ce qui yo ko sala te c'est que baluki no kimeta. Voilà. Ce qui muta luka kimia fo oya ba moyen nyoso ko pesa kimia. Voilà. Oh lelo biso na bandeko na biso ndeti ya Rwanda to into luka ndeti kimia. Faut te montrer pas mal de choses nanu. Lokola bango ne ba bomaka biso ba congolais. Bango fo banana ko sa démarche wana. Voilà. C'est ça que bon déjà pendant lelo mambo ane sil to mebe ba solo na ba Rwanda na bango ba invité ba seni ba zongi mebe ka ba zongi ba lekino ba media bo s'excuser biso na maloko bo sala ki bo na ba sala ki bo o bino to zoki sala nini yango kimi bandaka bongo de match kimi za te ko lobi ke bon to luka kimi après to luki kimi to la to la muki mutu moko a teni ba propos mabe na ko mama Belvi kandi ata mama bito finga te mais to ko recadrer biso ta recadrage biso sala bango mabe déjà to ko recadrer toujours. Voilà 6 ans jour pour jour oh maman Belvi oh c'est te ya kokomela biso ba film oyo ezalaka monotonité c'est pas facile parce que ndongo lobaki ke niveau maman Belvi oh koma ba film aleki na yeba tout mususu te mais par rapport ya Leven ya kilelo ndenge oh komela biso ba film 6 ans banda akomi pe ebele voilà donc déjà bato faut pas comprendre maman Belvi kandi film ezaka monotonité bato bele ko benga monotonie siko eloko ni benga monotonie eza tanga monaka répétition ya ba même artère yango ya comme ça ngo monotonie pour ceux qui toki na bato to tela bato ta batela biso na ba commentaire est-ce sous le drapeau na tourner la film moko est-ce master na discrédit ça film moko donc déjà ça film moko te trop ba même ba film kala o maman Belvi kanda koma eza ba film moko te problème na ezali tellement ayebi ne scénario te asaka bato babenga ke aya telemi a jouer apesi oya ozala nango kaka donc déjà pona ye monotonie ça à mon équipe par exemple papa na biso Alain na maman top na film bazaki mwasi na mobali so amoni bon na film na so bazaki mwasi na mobali ya monongo za monotonie eza monotonie te za histoire donc histoire moko na ko bana seule histoire na oyo Samiga amba na chona misho mwasi na mobali film ene ya soki na moni ke ebala na ki ide na bino na ko songa mwasi na est tour bozaki mwasi na mobali bozaki a bon terme na coupe mais mais tour na ko sala mobali a nyoko la mozaka mwasi na ko songa sango na film na kuno ko la lisusu yo mto ko monyoko la mais ça monotonie donc monotonie ba benga par rapport ni pour passer par exemple so de bitorno na sur le drapeau ça film moroté master na discrédit ça film moroté parce que par rapport à ni le ba benga monotonie au moins que tolbaki ba lo ba makambe ba na maîtrise ba lo baté pour ceux qui doivent moutobi que Belvi quand ça va film monotonie on a se poser la question et le reni ba on ba benga ndeti monotonie pour ceux qui na zongi ici même jeu pour bon ba groupe pour biso to jouer est-ce que non il y a définition il y a monotonie est-ce qu'il y a bien on sait qu'il y a définition monotonie pour ceux qui na ba groupe biso to jouer voilà to chaka ata toke na groupe ta mundweri molimo ne pe malakima combien de fois jouer moi stambal na fanta OK to benga monotonie et sobe combien de fois jouer pembe no me voilà
bazaka moi musala ya banda babanda na tela ta ba 7 films mona musala ome siko film eza monotonie donc c'est que ya comprendre ba bengi monotonie de monotonie ça eloko oyo yango ka gezongi do wana monotonie mais siko ça que un rôle c'est CDG équipe gagner ba changer en moto bango ba c'est la maman belle-fille quand yo ka mangambwana pour achander équipe oyo gagner lelo achander style de jeu so ka changer style de jeu et changer pas style ya la belle pourquoi parce que générer ka so que bandi atteindre instrumental la pambo comparer au wazé quoi faire gola atteindre dédicace à pamba ton nzembo ba na instrumental au comparer au faire gola au point ni héritier to msanzembo de la République mais ba ba yembi lokwa King Kester voilà ayemba tanzemba King Kester ayembi nzembo héritier King Kester atikelo yema nzembo wana te mais pour ne pas bien on King Kester c'est style de jeu qu'est-ce que maman belle-fille quand na la belle a créé un style de jeu et puis que show na décor ba pesa raboya papa allait na maman top ba pesa raboya style de jeu na to maman benga monotonie ça monotonie c'est style de jeu papa Serge na Milo ba beta déjà to na maman Milo de ba pesa na papa Serge ba c'est ce que face à voilà c'est style de jeu ça monotonie to moi que ba la maîtrise mambo ba ba telo ba benga monotonie. Voilà, ça évolue, tokende na biso, malembe. Et lelo liwa ya Jani, après sa mort, et bimisaka ba révélation, et pas ya ba artiste, et tomoni ke ya Jani azalaki vraiment moto. Na liwa na ye makambu ebiba na liwa na ye biso nyonso to mona ndenge makambu et ça se déroulé et tomoni mama lo soto ebite soki eyibeze to yi makambu solo to mwana ye azando yi obe ya Jani abi feba pesa ye pe mbongo po ye pe azana mwana ya Jani babotaka mibale moko akufa atikala moko mama lo se passe la mosa Jani voilà et que ça na minimiser maman le soutaza moisi a remérité pour mbalo la Jani et c'est impossible était mais ce que biso to yebi maman le so no ser na biso abum ngai na koli na avenue Kulumba maman le so koli na aba ser na biso avenue Fesh donc eza Fesh na so sanga na Kulumba na sayo bimani donc bato ba na bumu to na pesa ba référence ba comparer ki Fesh a so sa chaba donc ser ya quartier to moni de ba di théâtre na ba sango Edouard na Kulumba ti ba ke pa mangwaou na nouvelle yenge donc ça magie te pas à moi ça Jani mais maloso na temps où vraiment Jana ça qui en vie matanga ça qui na morgue pour ça ta sortie médiatique te ba to yo kapena ke Jani pas qui na moi peut-être eta mbongo te bakaboli c'est faux moi na Jani ngo belelo bandima kaza moi na Jani po na mbongo kaka po na mbongo non so ya mbongo so biminga mona Jani ba pe mbongo mbongo aussi la te na ngo si mona mbongo voilà so ba osala bongo ba okasa mbongo ngo si la te na aussi mbongo mbongo mais ça na pesa ka 10 000 euros na 10 000 euros ana tolo bake ba sala dépense bango mo ba baki na mbongo soki ya 3 000 na 7 000 etikala ki ya 2800 à 3 000 ba sala ki dépense à 2800 sur la bosente et à presque 3 000 donc tout ça le là 7 200 totali famille Jani totali bano janatiki moi sina apoto dans réalité zalaki tellement belé après matanga to bi ke muto akufi so zaki na nyongo famille pe futa ba nyongo donc la réalité ne so ate mama lo so abi na temps o so yo botana Jani donc déjà yo le que la biso na média te fait okuta na famille Jani vous me kuta mama boti Jani muto ça la biso ta révélation ana mais yo moko na temps vraiment ils a utilité boluka moye boti kata molimo Jani pe mana kimia soki bozo lobela ye à chaque fois Janatika ki mwana asulu ki nani boy asala ki boy donc déjà bozo nyoko la molimo no place izali bo pesa ngo kimia te mutake pema na kimia do fu molimo ane pema voilà mais est-ce que artiste le barom na yambara pekela yangani et to occupé mama lo salobi bo sungaka bango ba sungaka bino de ndenge bozana bo moyi boy po ko mate bino o bandina art na yo bandina théâtre na passe yo tambola makolo lelo soko za isusu te mama kulutu tata moi sino kwa bimi abakabola mbongo to mona ndenge gouvernement pesa ba 20 000 ba pesi ba 15 000 ba 50 000 mais bino moko tang boana bomoy bo souffrir l'état ezela kaka ekunda bino pourquoi donc déjà mamolo beza bien mais pas ses alliés à liboso responsabilité makasi na l'état na biso très bien deuxième responsabilité za biso moko ba artiste et comédien na groupe NTPC na ba association pourquoi na lobby gouvernement na biso na gouvernement bazana ministère mobimba za ministère ya culture et des arts voilà ce que tu na vanda blanc tout na ministre wana tanga vanda na bureau na ba conseiller na ebela za na bango na ba rapprocher na ye na ba secrétaire na ye ya cabinet ba sala nini na bureau voilà
pour culture en auto ba culture et art bisonde ba sala rande tinini soki muta sali art na yebo akesa l'exposition na mboka moko wana bango ba bimi voilà soki boxeur moko za congolais abunda évoluer en Afrique d'ici dans trophée ne wana bango ba bimi donc soki mutu moko ba zo bunda challenge na ye wana bango ba bimi donc bango moko ba bimi sarate bango ba linga mutu moko sala fo ba bimi alors que to mona ba mboka mususu déjà gouvernement ba organiser ba tourner to ba assista ka ba label les andeni omoni ndo to mona ba Niger to ba sala ba ça va vraiment Nollywood na bangwa Nollywood na bangwa tu vas que Nollywood déjà la belle quand tout le monde a famille libota tout le monde a belle production donc Nollywood déjà aura belle production et comment il a valeur pourquoi pour gouvernement ba otala bon de tous ça surtout c'est le film mon gros tu Papa Lombe Nathan o tu Masumu tu par exemple tu vas que là banane tu batakana batasika film ane ko pater dans monde donc déjà tu ça la nine ba pas maman belle vie kandi et critique na yout la belle yayo mais bango ba motiver mbongo mais bo sali contrat o ezake ceux qui filment on était kami bango pe bana pourcentage anta yo pe na gouvernement ministère boko cha pe mbongo ministère na biso ba vanda na bango ba ko cha mbongo ti bango ba lingita bango ba ko se ba événement ba ko se ba festival comment mutu ro adondo mbasi na bi mutu ro adondo mbasi pas aza chose la député honorable adondo mbasi mbote na yo a aussi l'initiative a aussi ça tout c'est quand ils ont réuni des artistes comme des nyonso en plus c'est un peu ça impact na pays mais ministère à culture de ça ba procès ces événements le roi tout c'est c'est normal donc déjà il y a ça lelo au moins ministère mo congolais a linga abeta concert a potan ba billet yemoko ba visa yemo mamlo c'est yemoko alors que ba ça le roi de ba arena wana gouvernement peut ko lui arena pour na ministère par exemple innocent voilà ba ko lui arena pour na ministère mo mboka na biso ba tie abeta na arena wana bango ba super pourcentage entre ba organiser mbongo ba ko c'est pe ba émission na bango mamna bango de ti le ministère culture des arts na biso ba ata na chaîne na bango moto ya culture et c'est normal chaîne nationale eza chaîne de culture té eza beaucoup plus pour l'information bango ba ko créer chaîne mo par exemple Congo art na Congo art ba baby ki so lingo ta la culture à Congo faut que na Congo art wana et ko tshaba combien communauté congolaise ne so monde baby que le ministère qui tiba ta la Congo art na Congo art ba ko mona tete bobo ba mona ba mabel vie que ba mona ba biso ba sa monter donc ti bango ba vanda wana ba conseiller ba ba te ba conseiller bango par rapport à so te le ngwa to ena nous deuxième responsabilité biso ba artiste et comédien na bi no samiga amba à l'époque ba ba yeba ngana lotambola na décapotage voilà na saki véhicule ba blaze mabande ba loza nanga ba ndeko na tout bon ba Brazzaville ti ba monyoso na tawana na ndo mona $1000 na SPDC voilà pour na ndo comme film na ndo na SPDC ma goto ba personne mona reta mais 1000 et ba ndo mona voilà na tawana to ndo ba pe ba tu na tawana ba tu ndo mona pe libanga zaki na valeur ba lotia so bonga ebele mais so la ndi pas réalité ba ndo to yeba na tawana to ndo ba film tu vas pas vivre boîte voilà tu vas pas vivre moi ba lix to ndo compare peut lobby pe rosa la pe chiche rosa la responsabilité monsieur dans ngam na biso rosa na $100 mais faut to gérer à petit bata pousse tout le monde bata pousse bata mo na nzela bo basa ba artiste bon ça qui na manque en gérance mi on a le bikasi ba responsabilité mususu na bi deuxième responsabilité za biso mo pe ba artiste po ba tout ba tala biso na TV ba kansa wana to simba ba $2000 te ba $3000 te alors que ba artiste belé même si misé pas simba voilà si misé ça parmi ba artiste oh asala spectacle na stade ya Brazzaville et bo stade de Tonda la histoire à théâtre comment ça a yé mon quoi jouer à un stade spectacle stade de Tonda mais déjà ce qu'on a gagné combien si nous a coûté na président Sassou en face après c'est enveloppe et les cas na information oh là là si nous a enveloppe à combien est-ce une enveloppe pour à quoi on mata ma belleté deuxième responsabilité ça na biso morope na moketo to géragat na pese pas bata pousso so na bimika boy président ça monte pour pas comédie ba yanki balanda biso to kabela ba mo ba 5000 mo ba 10000 faut to pesa bango surtout ba yanki ba to kabela bango so ba belina traiter bango mo so pour ni soni ça monte ko kabela ba yanki kutu mbongo so beli faut l'état ya ko assister non au moins ba tili mutu poison mais faut à déplacer à kende libane de notre vidéo na ba uta ko tili poison pour à ça la première pas il mo déplacer donc il faut nous réunir salama ba luka solution pour se recouffer donc il y a des mots aussi des fois déjà donc des fois yango déjà opération ya nimo si do fa fa ndebe na ba mo ko filmer ba mo muto le kwali ngakufa ba réunion de salama ba luka mama to simba katisi ko na pesa ça moko ceux qui bana le roi ba kuluna to zi to longa ba kuluna to tche ba ta pousse ba ta mola njela o ba luka ka mbonga matembeli mais mona muta pousse beli mais muta pousse pas que no dona sa information que somba kis comme il fa ya nimo si muta mona appel $200 c'est que biso mo peut on ba par responsabilité tant on peut mbonga e mona ba dona so ba artiste
na temps mususu mona ke moi 2 quarts 3 quarts na pas yo mota mona 3 quarts cette amende pe ko tata bongo moko pe za le roi car no mo pe personnel mais biso na temps mona mudani ngata mona cortège temps be soroya belle vala saranini be vinani boy ça se comprend belle vie pe abanaki na $100 200 300 akepe tournoi ya major mbongo pe bi muke akepe mususu ba mele pe mbongo pe batu mususu be ba anoko raisonner lobi nenenge koza batu mususu o le ba lelo bango pe bando sima mukele bando so bandaka mutu mota la lamuka ba mbe wa $10,000 $20,000 non na ndimité biso to la personne to uti na personne to ken deuxième responsabilité biso troisième responsabilité ça ba association na biso auto benga ba NTPC ba pakosiko ba tokanisa bango ni ba vandaka bongo bango ba ko sala ke ba la tokanisa penza ba tiaka ngope tobele balobi nalandaki ya gabi alobi tokanisa vraiment azaka vraiment te azaka ondirait moi libanda te ce que ya yebi te tokanisa ko organiser même ba matanga awa mama na biso mo ndo sa théâtre na bosse ni komone yebi ezaka NTPC l'état ba rambutu so ba document légal voilà l'état habito kanisa po ba document ça sangisa ba to bonga sala mambo sala kawana po azamba document l'état habi bango nyoso ba document légal aibi emonu vivant aibi pakosiko habito kan po pakosiko ko ba ça ba journée internationale théâtre muto banango za pakosiko anu sanzo ana fiki na ba lisusu pour la première fois ba que journée internationale théâtre za le 27 mars tout monde ngonde na pakosiko tanga ba l'état habi bango te mais ba organiser ministre genre famille na ministre kiti ba sala kan événement wana to sala ana fiki c'est normal bango to bana bango koni mais exercice na bango faut ba sala rôle na bango zani na ba via bato nde to sa bongo to na bato to benga lo ba metteur en scène bango ba roza pe bana ba professionnel so ba zaina ba 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 capacité pour ba metteur en scène wana ba ko bundela ba artiste otoleka ana ba chaîne locale ba chaîne ezaka payant ba ba ko vana pe réunion na ministre qui tire a ba chaîne wana groupe ko futa ka chaîne te chaîne faut futa ka groupe ba exercice bango ba ko sala pona biso photo gagner en bon le temps to beta masolo ba sponsor na ba payer muso ba impose ka ba sponsor parce que ce qui est dans Maroc wana au mona ce côté là ta Maroc to ke ba to tsa ba demi blanc to tsa ba burkinabé hôtel ba sera ba burkinabé au mona ba sponsor mo za belé na film ba sponsor na ba ya ba mona sentimenté et ça ministère qui s'impose na bango par exemple yo sali Marsavco donc aux étrangers mosali mais ministère qui ti fu ba mona na compte na para kiti bango pe ba mbongo po ni soto komi komo na boutique ba ko zo mbongo na ba boutique de bato ba sali ba biloko wana ba mériter ba publicité faut pas s'imposer na bango ba ko zo masavo ba personne na 5 groupes ba zu o ba personne na 4 groupes bango ba ko sali ba exercice pour ma mané sala ma eza ba association so bino c'est sa réunion so ka ba kufi bo c'est sa réunion so urgence mutu mo zo bela faut pas tiner le bana mboko bo c'est sa réunion so ba tilika ba tu poison to évoluer ndeni donc par responsabilité ça na gouvernement et ça ba association troisième na biso mo pe batu o muke to zo na temps au faut gérer yango voilà. Merci beaucoup, son monteur au lobby. Vraiment beau solo. Ils ont la carte que boli la carte gouvernement or que yo moko pe o gera kimbongo nenge nini. Maman pesa bino mbongo le lo mo lo ba maman belle vie moyibi. Yo wana tombola restaurant, yo wana a sali investigation na ye azo s'investir na ba film. Série wana follow bien to maman pesa ba mbongo majorité ba bagenda ka Dubai bazonga na mituka. Bazonga na mituka. OK. Mais muta compétent na rosa pata terrasse na rosa pata kekele ba mbaza yaki na ba page ba ba ka lobi maman ko pesa lobi maman ko pesa lobi maman ko pesa parce que lelo obo condamné nan pas responsabilité ça peso na ngambo na biso moko. Merci beaucoup son monteur Lilo Bayasuka pour to fixa na biso émission na biso ya mokolo ya lelo. Donc déjà Lilo Basuka na famille Bota partout dans le monde toujours focus na ba film na biso boke no visiter Candy Star Bella Production. Donc déjà Belleville TV za na pona bino famille Bota partout dans le monde. Quant à moi ça monter noko ya famille Bota ta que défenseur donc déjà ko solo le yango ozenga to solana Samiga Amba. Donc bandoko bolandi biso bo retenir eloko moko. Donc biso banoko na bino tolekaka awa soutien makasi ba ne pas na bino mono batal biso bo soutenir biso na kotala biso na ko liker biso na ko partager biso na ko commenter yango ko motiver biso susu ya makasi po tozonga ka suko ko pesa ka bino ba news. Donc déjà merci na yo na Samiga Amba na ngo pesa nga espace o susu. Donc déjà mbote na ngezali na liba libanza monument Caroline du Nord. Chancelier des Zimbo c'est petit les loto boira pe lo belo te bien na ngai chancelier des Zimbo c'est la rapé boité
chanceler des quoi na mikili ya poto mais sola ce organisation ça boye pour na chanceler des hommes pour na zona mabanga na ngai chanceler des hommes ça qui aux États-Unis na asalaki tourner aux États-Unis non ba si tourner était aki ko contrat ya festival moza na Canada voilà donc déjà festival na Canada ba au Canada après États-Unis donc déjà to supposé après 2 mois déjà chanceler des hommes ça ozonga na Kinshasa parce que kozonga na ye soka komi prêt pour azonga ba organisation za linde tiyo déjà bo olobaka doza pamba ba journaliste baza koni invitation na eza assir to solaki na chanceler des hommes si to repese invitation ba journaliste o balobaka bien o pe baza ba tendance musicale te donc déjà to repesa ba invitation bo ya wana équipe mongo esalama tango do sa ba émission na bino bo pesa rappel news ya chanceler des hommes aussi bo lobela ko loba mamono na suka mso chanceler des hommes ça obeta na camping chanceler des Zimbos ça obeta na matadi parce que biloko yango to na poste na ngona ko chanceler des Zimbos yanga lobaki dès que tourner comme na suka retour na ye avant retour to sala réunion to que nous rejoindre na aéroport to sala organisation akene ba mission akene ba chroniqueur akene ba journaliste le quoi yo bazape kuna akene na des journalistes internet akene na journaliste mo TV o mbabotongo donc déjà retour na bango déjà to que nous rejoindre bango to sala cortège ba mitu ko kozala to sala abene événement yo ko diffusango mon nom ko diffusango donc chanceler des Zimbos ça kangi maboko te ba organisation so sala na nenga bureau ndenge zala kaka do mambo kozala déjà donc mbote na yo mauvais Guibert di Banza monument Caroline du Nord monté ma maman Geneviève di Banza donc déjà on a profité na pesa ba beba poto mbote du 7 les Nix na richesse du 7 les Nix richesse ba beba poto maman Geneviève di Banza vraiment maman monté maman la mbote na bateli biso papa Guibert di Banza toujours donc batomité maman la mabona 21e siècle no 50 beko mata 5 mité maman la le roi ça la biso bien mauvais ngou ya kamba mbote na yo chancelier ma wila Emerald de kapoto mbote na yo donc mbote na la maman chérie à moi si merci à chaque fois tango bengaka o motivera biso et ça la bien la maman lobi ça monter ceux qui bazo pesa maman ba kombo za yete bo landela ba kombo na te pesa banga plaire poto l'équipe on na makambu vraiment la maman za na raison to l'équipe on na makambu to pesa banga plaire te to pesa bango espace te mbote na yo donc mbote na ba noko na sa famille bota tadingala pa yam siambe mudir ba Jericho Beto esprit de mort donc déjà na yo samiga amba Biakazanga, Jemima Ibele, Pams, Baza Telme Beriana Chole, Héritier Iboula, il n'y a pas comme un nouveau Nabiso, Héritier Iboula, Bob Molema, vraiment dans Mbote Nabino Sobolinga. Biso, numéro contact Nabiso, Yamone Zawana, Zawana, déjà beaucoup comme Nabiso, Norbo Sanate, patron, boss Miguel, Motonanzambe, Napesi Mbote, A12, Nasima Caméra, Nabiso, déjà. Mbote na batunya sozi ba Rolande libaku ya Rolande mission déjà et comme la bino toyebi ba kombote mais na ba commentaire et ça la bien Gina Mabiala kombo ana et ratarate na ba commentaire na ngai vraiment maman Gina Mabiala bien donc émission nyos na l'écran la chaîne nyos mona ka kombo maman Gina Mabiala ezanga te la famille Bota maman Gina Mbote na yo na mona ka kombo na ratara na commentaire na ngati eza kombo na maîtriser déjà beaucoup commentaire ba émission na mission ça la biso bien Dajou déjà na ma caméra Dajou bazalaki Mbote na yo. Voilà, merci beaucoup Ezakinga Yabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité est Bengabi Soto Salaobe. Analyse ce qui est sans unité Tokuta Nambala Sima, Kimia Zala, Omabota Yabino, Kobo Sanate, au Sabodé, au Tiki Mokolo Tonayo, au Zangaka vidéo, Nabiso Soki Mokete. Merci beaucoup Nadajou et merci à toute la grande communauté de la famille Libota. Bye.